Merci balandi océan du Congo sengoza esu ya kutana bino na émission na bino bolingaka moko ya bayi babungeli ya mboka na kombo ya pronom benga ndenge toujours bisani ko landa émission na bino du début jusqu'à la fin eza esengo mingi parce que bitumba na biso kwa mbela na biso mongo na biso ekomi koyoka na bisika tu bato bakomi kobenga biso de part et d'autre pour na encourager bitumba oto za kubunda ana kati ya mboka Congo taona bisa bino plusieurs fois que mboka simba mina na boka ba tchekulaire mboka simba mina na boka ba aventurier bandeko biso bamona biso kwa tosa makambo ya mangobo na esobe na sai mais lelo oyo bonde nazoyebisa bino Congo eza na makambo ntambo wana mokili omona makambo Félix oyo boye tozokopona te so Félix akomi Fally Ipupa ou bien akomi grand-père ou bien Félix akomi artiste musicien du jour au lendemain tokolala tokomona makambo Félix akomema mboka na baventure tango tozoloba awa mwana Congo ifo sosoza otelema po bunda pona mboka na yo parce que baventure eleki trop na Kinshasa baventure eleki tellement ebele Félix akomi si présidence de la République esika na bango babetaka bamajabu bisika na bango babetaka concert bisika na bango kosala théâtre parce que oyo tozomona lelo ekomi du théâtre Félix asali enzombo na mikili ya poto na Bruxelles abengisi ba journaliste nyonso pona koyebisa bango Félix akosala demanda pona komona lokuta ya Chilombo asuki wana te tango akoloba émission basalaki na journaliste belge wana ki akosala demanda ça pour autant que ne consulter baninga na yo bazana bango na kati ya Union Sacrée. Vous croyez que non Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi na batu nyonso boza ba Union Sacrée wana bakotika yo na buzoba nyonso batu bamoni ozala candidat pour na second mandat. Ouais komi ba aventure Félix akosali sa batu na kati ya mboka Congo. Félix asali to benga le faux malade. Alati Minerve na Belgique pour na koloba ke basali nga opération ya hernie. Pourquoi komi kosa yo moko o mimibisa to benga na do o mesili sa valeur na miso bato. Considération za lisusu te na mboka. Mutu abelati Minerve akomi na Kinshasa. Minerve Longwe. To komona Félix na ba jeune fille mopanzi na ba ko kanga ba photo Minerve Longwe. Mutu basali opération mais pas 10 jours. Botala le faux malade à Félix et Chilombo. Alors, j'ai à Moutou Abou. Bino boko linga bo pesa ye sous confiance. Bo bino te peut-être Kabila, Moutou pesa ka ba Congolais ou Nomaka ye na ba Rwandais. Botala ba aventure Félix a comme au sable. Même Kabila tika ko sala ba comédie o bote Félix so biso. Ba lobaki que Félix ba sala opération ya cœur ouvert. Tout le monde a dit Félix na cardiologue, bato basali batali makamba mitema. Mais le moment est comme hernie discale. Félix n'a pas quitté l'aéroport Angil. A koko sabiso les faux malades, on dirait mutu abeli pendant 100 ans. A komana des bonhommes qui ont ma tête biscuit sans nécessairement qui a essence. Na ko ma wapo niveau Félix appelle si professeur na vle dose à ma promesse. Il vous a irréalisable pour Favelin. To partager ma wana bino, to kozala wana na matanga. Mais ba promesse à Félix ko zama en considération te. Tozo metu na sikobo pourquoi Félix a kosala ba comédie o nyonso. Minerve o Félix ba ki akobela Félix musane toujours ko benga ba congolais bandoki. Ba to mitema mabe, on dirait Félix yemo kwa za mutema mabe. Félix na Zakari to yuko ba keloko kesanita. Vaut mieux basai ça va diriger mboka que kozana président oyo boy asa utile te pona ba congolais a comme ma vie à batu na maseki a ko sala ba aventure na maseki ba aventure liboso Félix asala ki awa oh coup d'état mais Félix ba moné na Congo Brazzaville mutu ba ko sala coup d'état a ko se retrouver na Congo Brazzaville la fête Félix alobi a kobela azu Minerve alati ya ona kingo a ko la biso na kobela mais l'équipe même pas 2 jours. Donc, comment on a Félix na ba nenette. Yelanga nenette.
nazela ye asilisa tokomona Félix na ba Nénette. C'est toi Nénette. Nénette mutu so ko réapparaître. Soni. Yango wana mona Kongo tango komona ba aventure ya Félix oyo boy. Il faut peso kanda etelemisa yo. Otelema parce que Félix tant baloba que Félix a kosala makambo sous par conscience député wana bandeko ya biso ya bena puka ba finga député wana. Ça on peut dire que c'est les consciences. Ya bato ba kokama mboka. Minerve ke wapi? Opération aérienne va opérer Félix même pas 10 jours. Pourquoi qu'on s'aventurer beaucoup? Bana Congo botelema. Escroquerie le qui? Escroquerie Moyibi. Régime OSA ba escroc. Bato lokuta. Ndemo beaucoup mona bloc na ba mwana ba Zakari. Félix Pembe nae azana ba toka, ba aventurier. Ba garçon de course. Ba ko gérer mboka londe beaucoup mona awabo. Yamwana to ko bengi so mona Congo, trop c'est trop, il faut révolution ça na mboka na biso. Article 64 ça mise en applicabilité. Félix est compétent tout fin. Azumboka ko ko ba te bisikani na ko décoller mboka. Ako mema biso na ba aventure na ye. Ba ko asinyaki na Kabila. Ezaki ba ko oyo boy basalaki yango cachette. Yango nezali babe lisuma kozana batu lokola ba Félix Boba moins utile pour na kozala président de la République démocratique du Congo. Article 43 oyo lobi que non mutu nyonso mona nyonso azana droit ya gratuité de l'enseignement et éducation de base. Est-ce que bomoni eloko les a mis en applicabilité? Jusqu'à preuve du contraire, rien du tout. Lelo oyo boye to komona batu ba kozwa mboka kuna na 10e mairie ekomi kermesse Jatini Ngobila ko sakana mbongo ba congolais akomi si wana mbongo ba kongomani ole tonga Kinshasa Jatini Ngobila ko pesa ba musicien mbongo po ba yembela kae kijalelo na bango butu moyi mais koto na est état de siège batu bazo kufa tango o bango balobaki ke non ba ko komisa logement pour na butu nyonso. Est-ce que au moins na Congo est-ce que vous avez un logement pour tous? Moussala va promettre qui? Le travail dans l'article 36. Le travail est un devoir. Un droit sacré pour chaque Congolais. Est-ce que Félix a consongé dans la politique na ya misala pour na opesa ba Congomani? De l'autre côté. Tolongo wana to un article 47. Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique et celle de la recherche scientifique. Est-ce que mieux quoi na nso ba ko pesa biso ba Congomani? Donc il dit dans l'article 48 les droits au logement. Droit à un logement, décent, les droits d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. Est-ce que vous avez un malonga? Vous avez un courant? Mais Félix, c'est un même mboka na baventure. Ako kosa batu ako bela. Oh, les gens le kuta. Ako luka ko même peuple na distraction. Oh, yo na assemblée nationale. Mboso. Na batu lukwebo. Au lieu batu ba féliciter bango. Bango ba ko non, on se félicite du travail que nous sommes en train de faire. Quel travail oh batu oh ba papa oh ba sila soni ba ko sa na kati assemblée nationale. Où sont les 10 milliards de réserves oh bisaki biso que nous bo débloquer ngo déjà pour na makama élection. Lelo oyo boba na Congo nazo bisabino Kenya Airways et botoli ba avion na emi balé pour na nini et compétence et solvabilité ya régime ya batikoulaire ya monde beaucoup bisabiso que ba ko sa musa malamu ba ebisaki biso awa ke notre sombi ba avion lelo oyo boy moni vérité le kuta ya Félix ba promesse nae lelo vérité monani Kenya Airways botoli avion na bango. Et puis la compagnie wana nyoso ba CA ba société nyoso aviation ezalaka soute ndenge ezalaka liboso soko voyageur soko ne mbanda ko soko ne Bukavu soko ne Goma oke Kalemi ozana droit ya moi jina o moi nini na yo ezalaka soute ndenge zo matombo ko se préparer tout. Ces gens sont des voleurs. Yango mission na biso ba Bruno Mimbenga eza ya kobimisa mboka na kati ya maboko ba bandi oto sana ba aventurer ba komema mboka na ba comédie.
mission na biso efezali peuple congolais ozwa kanda wana oza na maite article 48 lobi awa boy article 36 article 43 article 58 babiloko wana nyonso baapplike yango te sikoyo tokopermettre buzoba oyo boye 10 milliards oyo babaki mpo na baélection ti sikoyo boye bakosala bambrouillema rentrée parlementaire wana esalemi Noël Tiani akonda kotika droit loi mpo na congolité de périmètre tandis que ye moko aza na nationalité douteuse lokola Félix ezali na ngolais tuti burundais ye moko aza na nationalité de père et de mère te mama ya Félix eti na ngolaise donc na kati ya loi wana même Félix déjà aza écarté bokomona bokopesa biso raison moke moke tanto okobake no makambo oyo boye il faut peuple congolais atelema na balabala Félix akomema mboka na baventure bacomédien eleki assemblée nationale tous de pareil bakobimisa $1000 chaque fin de semaine mpona kopesa badéputé déshonorable wana mpona carburant na bango na motivation nini bakopesa badéputé $1000 tandis que biso toza na mai ya malonga te toza na courant te toza na transport te toza na misala te toza na logement ya malonga te Félix doit partir Félix akokende kate nde toza koloba awa Félix doit partir et amona vraiment que non peuple congolais déjà et se débarrasser na régime oyo boy ndomoni lelo barwandais bazwi bambongo bapesi aventurier ya pasteur oyo boye ya 10e rue Francis Tatou mpona kokende kodistraire bagene na kati ya église na bango ya binzambi bapasteur congolais baescro miyibi baaventurier bato magie bomoni lelo ntango toyebisaki bino ke mboka moko te Moïse Mbiye bamona mutakala na ye awa boy bapasteur tout ya baluba Mike Kalambai mutakalize mukuna vous allez me dire que non mboka lokola Congo toko construire ngona ba prophétie lokuta ba pasteur oyo boy bakana kozambonga ba Rwandais na ba Burundais ba kopesa bango pona ko endormir ba jeune oyo boy bazana besoin mboka na bango échanger tous les pasteurs ya baluba bazwi bana batu bamemi baona majabu lelo oyo ba secret ko miko bima minene yango nazo bengisa yo mwana Congo atozo sambela il faut travailler ne baba c'est le travail qui fait la fierté de l'homme le travail rend quelqu'un indépendant lelo oyo toyebisaki bino ke kala te tokoyeba bango na bizaleli na bango tala bizaleli ba pasteur congolais est-ce que bazoteya bino na baéglise que non il faut qu'on défendre droit na yo terrain na yo okoki kosala devoir na yo mpo na mboka na yo est-ce que bazoteya bino mboka ezokende na baventure Félix c'est un berger aveugle qui veut ramener le pays dans un trou profond il faut tosala effort mpo na kobenga na baventurier batchekulaire oyo boye batokar oyo boye baza wana kriki ya bato mo bo baya wana pour que non bazwa peuple baembarke bango ndomoni lelo oyo boye l'église ekobotama na Congo lokola mayebo toza na respect ya bapasteur misusu mais nyonso te babengami baza bapasteur où en sommes-nous aujourd'hui bapasteur bazofinga bandimi na kati église et puis bino bozondima bovanda na église na motoko ya Francis Tatou jeunesse congolaise boza jard nini ya jeunesse biso tozobunda mpo na mboka na biso parce que toza na besoin il faut makambo échanger lelo baaméricain balobaka nini nous allons construire l'Amérique sur le roc donc même likolo ya libanga baaméricain bakotonga mpo na intérêt ya mboka na bango nde bozomona baisraélite pays na pays ekomi kozwa conscience même quelques pays africains ezwi conscience bagene bazwi conscience parce que c'est le travail nde kosalaka no bato barespecte biso et puis baétranger bapesa biso valeur mais Félix depuis qu'il est venu un roi paresseux un roi fainéant kaka apesanga sombelanga mboka nanga baproblème na baproblème. Chers Congolais, il est temps de comprendre que Félix, c'est un berger aveugle. Les faux malades. Toko kama toko mona Félix ayeko bimela biso na banenete mopanzi ba kokanga photo ka fali pupa na bakabose bulembi. Oh jeune nini ya mutu. Oh jeune nini ya président Nzambe modir Kabila moko apesa ka Félix se pouvoir. Malédiction banda mukolo wana. Mutu akosaka na vie ya millions de Congolais. Ah.
bande kona ngai bo soutenir biso to benga na mwana mobali oyo. Mwana mobali oyo basa akoki te, aza utile te pona kozala représenter ba congolais. Bato ya mayele tant to komona ba professeur Yaou, ba prof Avelin, ba prof na biso OK, ba prof Njoli, bino ba Njoli ba professeur o ba congolais bande ko kwa na bino. Vraiment tant bozo mona ba Vantiro Félix akosalisa biso vraiment boy. Elingi koloba nini? Félix akomi star. Akite na 10e mairie baka ngai ba selfie akite na oya bana basi kuna tozomi tuna musala mwana mobali oyo boy kabila tayo moko penza bisiko vandi o mona ta kozana na culpabilité de fois ko sena peuple congolais bolimbisa na makambo oyo Félix akosana mboka oyo yango wana bandeko na ngai mboka komi na balabala. Félix n'est pas utile. Nous avons des aventuriers, nous avons des escrocs, nous avons des inconscients incompétents. Il y a des tokar mo baza pembeni wana bazoli ya mbongo bazo sepela na basi, tandis que kuna na est bato bazo kufa bazo tumba bazo bomba. IDPS na bisa bino IDPS soke na kufa bomoni ba Vantiro Félix ya osali sabino bomoni mokolo Félix azo ya mobilisation zéro pona nini. Même na kati ya IDPS babi que Félix Alexis biso temps même bango moko ko imaime koti yango tozo mettre loi wana Noël Tchani à garde. Nous voulons que le Congo puisse être construit. Congo est un problème te cause la kaka mwana mboka. Mutu azana conscience ko tonga Congo, ye wana nde atope ça e, puis il faut pas na ko diriger mboka. Thomas les États-Unis, Obama est-ce que Obama a des pères et des mères américains? Obama koko na aza d'origine ya ba Kenyien. Lelo watarazo tonga na Côte d'Ivoire, ce n'est pas un Ivoirien dit ça. Aponi mboka na lokola mboka na ye. Problème ya Congo eza problème ya batu ya mayele et no ba aventurer ba ko sa stage na mutu ya mboka. 3 ans à Félix, 3 ans incertitude, planification zéro. Projet mon côté malonga Félix a ko sala. A ko contrôler le comment de pouvoir sa pouvoir. Un faux malade, un président faux malade. Même bino ba chroniqueur boza pemé na chiro moto ba ko mona biloko abo. Na bo moto vraiment ya moto. Pona bi ke ba chako baza pemé na Félix wana ba koleka pona ko répondre. Tant oya mbo akoloba awa boy. Félix aza inconscient. Bo chaka tembe. Bo ko mona inconscient se place ko bima. Moto a beli hernie. Yango wana bandeko na ngai. Biso toza ko senga bino ba congolais nyonso. Bisika bozali, vous comprenez que Félix c'est un berger aveugle, il veut ramener le pays na Liboulou. Avant que Félix ait même Congo na Liboulou, il faut tout là déjà mboka na maboko. Révolution, soulèvement, ils ont toujours na ba leader d'opinion le kola biso ba bino mibenga to kotalisa bino. Je ne crois pas que ne loko Vantiro Félix asali awa. Même ba président ministre de l'Afrique ba seki comédie stratégie mac amateurisme. Beaucoup monde ande ba député ba koufi parce que ba député ba koufi na kibolole na bango ozolo mwana bandu ngozo ko yamba ba Vantiro Félix 3 députés provinciaux ba koufi pona nini bazaki komema mboka na maseki. Félix n'a rien changé. 3 ans à Félix, incompétence. Il n'a pas pu résoudre. Moutouna soit incapable de résoudre le problème interne à partir de bango. Alors plus fort résoudre le problème mboka moli. Bino ba député au koufi wana bokufi na buzo bana bino moko yango tozo senga na peuple congolais oza na Kalemi oza na Isiro oza na Buta oza na Bondo oza na Basoko oza partout na Congo bisika bozali oza na Bujala mot d'ordre tozo pesa ngo kami te bozala bo serrer ceinture na bino et puis espoir na bino c'est pas félicité parce que tout le monde déjà va aventure na ba promesse l'équipe parce que ba président ya Kenya wana ba yokozo ba avion na bango izongi ba botoli ba avion na bango. Où sont les 10 milliards où on a coïbisa biso? Pour vous montrer que non, Félix n'avait ni programme, ni vision, ni une tête pour la développer mon cannabis. Voilà les compétences de mon ambali. Il y a mon abeng sibino, boya ko se joindre dans la lutte ya Bruno Mibenga. Bo soutenir biso, poto boto la mon ambali o boboka. Ce qui to sali yango plus vite que possible était boke so kene mabe. Mboso kuna zo mema ba comédien na baati lukwebo. Olie basala ba pousser ba batindika premier ministre oyo boy aluka mosolo
bango bazomi kumisa na musala mabeba kusala soki tozwi $1000 4 semaines $4000 fois 380 députés tozokende déjà na ba $1,200,000,000 pour na carburant sema bato oyo bo mais na mbongo wana toyi ko investir moi na agriculture na mbongo wana toyi ko somba ba bateau de pêche na mbongo wana toyi ko futa basoda na biso na mbongo wana toyi ko sala makambo ebele courant mais lokola bato bazanga mawa ya souci ya peuple congolais nde bozomona bozoba nyonso oyo bo eza kosala nde na message toujours koyebisa bino biboka pelipili sila aso na mokolo moko te soki tobundi te Félix azomema mboka na baventure Félix azomema mboka na nini oyo babengaka muziki ya bana poto Félix azwi bamaster na ye tout bazalaki na Belgique aye na bango na kati ya convoi oyo aye na bango na mbala oyo musala kopesa bango toyebi te soki omema wana kalemi mpo bakanda kozwa badiama me omona Congo ozonyokwama yango babiloko ya boyifu te ya congolais bozwa kanda bobima na biglise ya binzambi ya bamoïse mbiye bamukuna bafrancis tatu baburunde bazolia mbongo barwandais bakodisire bato awa bo numéro eza wana plus 243 81 73 11 702 bino bato bozofinga biso bokontinue kofinga bozofinga biso parce que boyebi ke makambo tozoloba eza na nzela ato fingi toza kuna te nous on fait notre travail tozosensibiliser peuple pour se débarrasser na baventurier tant ozofinga biso qu'est-ce que tu gagnes ozosouffrir ozangi mai na transport na musala na ndako esika ya kolala malonga à part nganda adiamba batiela bino wana eza pasi na mawa na jeunesse oyo ya lelo na suki awa boye tokuta na bino prochainement tozo préparer activité ambassade à Rwanda pour donc sele kokanga yango une fois pour toutes soki nzambe alingi tokuta na bino na mikolo ezali koya